Moutou aza déterminé à accompagner vision en chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yeyo, l'homme de l'actualité, le PDG Robert Nyondo, Oyo Avandi Sankunga pe idéologie, PDG à Sodimas Congo, pe ba société na ndenge, véritable ne Congo, Oyo Azumo Kano, ya accompagner gouverneur Atuma Tubwana Nkuluki na Likambu, Oyo etali construction ya stade Lumumba. Après la signature, il y a un contrat, un accord na ndenge entre le gouvernement provincial et la société ce dimanche. Na présence, il y a l'autorité de l'Assemblée provinciale, puis quelques élus du peuple, Tobo Sanité, na ministère, Oezako Tala, Makamutali, Stade Lumumba, et Betama, dada avec impact, na idéologie. Après la signature, il y a un contrat, un accord entre le gouvernement provincial et la société ce dimanche. Na présence ya ba autorité assemblée provinciale ba élu du peuple ba ministre pe ba na ndenge misala eyaki kobanda avec impact na idéologie na stade Lumumba kaka ndenge boza komona kolongola matiti ba kayas ekoti na ndenge po ete Sodimas asala musala na ye avec impact na idéologie ya kotongela biso stade pour dans 2 ans chef de l'état aya ko inaugurer et sengeli na bino boyebake tellement gouverneur Atuma Tubwana azali grand rassembleur azwaki likanisite ya kosangisa société oyo bandaka misala déjà ya stade kala oyo babengi na société mango oyo basangani be moto moko na société Sodimas gouverneur Atuma Tubwana ayambaki bango elongo bange na réunion esalamaki po ete chaque société e bakozwa part na yango ya kosala musala avec impact na idéologie. Donc fini nungu fini bilobela mwanza po société mango pe ekosala musala oyo pe ezalaki na présence ya président assemblée provinciale ya Congo central pe quelques députés provinciaux ya Congo central représentant ministre à sport pe représentant ministre à TPI et l'on a ba staff mba ya ba différentes parties oyo azo accompagner ba konzi po misala ya stade et qui est toujours liboso na kobima na bango na réunion na gouverneur à province ya Congo central boyoka ndenge PDG Robert Nyondo alelisaki le collé pe expliquaki na micro ya biso ba journaliste o tozalaki wana na pointe. Ben écoutez, le problème c'est que dans quand beaucoup na stade si to banja ko sala musala. Donc yango to ba ki musala ko salama gouverneur a benga ki biso to fanda to kutana mango. To kutana mango, to za ba séance de travail ya musala continue na mango pour tous aller ensemble, tous sangana. Place où mango, puis tu as carreau, mango fait pavement. Donc il faut travailler ensemble dans mango. Toujours on a très bien, il y a une société mango, la société moramnene, Sodimas la société moramnene, tu travailles déjà ensemble plusieurs fois, donc problème moi attends que exactement. Donc il n'y a pas de souci, vous à la calme. Stade Nabino et Kotongam. C'est vraiment un problème personnel, un défi personnel. Donc stade wana et aussi là. Et bato bakoya bakokamo yango stade aussi la boza la calme stade aussi là gouverneur a tie makoki nyonso pona stade ici là biso peut tie makoki nyonso mango a tie makoki nyonso pona to stade wana donc boza la calme boyoka biyoka yokate boyoka biyoka yokate o alingi kozwa ba dossier ndenge stade wana esalamaki na kanisi boyebi yango donc on rappeler kaka eloko moko procédure ya Sodimas esalami na ndenge oyo ekoki kosalama. Il y avait un protocole d'accord signé par l'ex, enfin, il est toujours là, le ministre, pense. Et Yemoko, ministre à Sengaki, avis à non-objection. À ça, là, interview, tout ça, interview, à Yebi Makamunios, tout n'est pas bandaki. À Sengi, assemblée, et puis ça fait vert. Assemblée, puis ça fait vert, le lot, comme place, tout comme. Donc, tout est allé, l'interview est allé, donc, les Kamoro, il y a Mabé et Zawanate, quoi. Biso to bani musala ndenge na lobaki ke akufuta biso après mais biso to bani ja musala na kasi bomi na sali ba séance belé nazo ya nazo kende bozo ma mongo zo bima musala zo sala ma déjà en stade mais au jour d'aujourd'hui nazo ata un franc moko na ya province et ko ya on ba bengi préfinancement donc sala musala ba akufuta yo après donc c'est yango de zo sala quoi donc boza la calme problème mo ezate. PDG ya Mango pe alobaki boye kasi interprète na ye a expliquaki biso na français alobaki boye. 我觉得呢，就说希望我们2家公司能共同建造出一个非常好的体育场，这些。你说一下。Bon,
d'après ce que le DGA des sociétés Bango vient de dire, il dit que nous allons nous associer et voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour construire un stade qu'on attend tous. Donc on va s'associer et puis on va travailler ensemble. Il n'y aura pas de problème pour ça. Président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vwemba a expliqué qu'il peut l'issue na Indousa pour éclaircir l'opinion. Kokoma komaki bandeko ya ba député provinciaux basalaki ngai confiance que nakoma liboso na bango dossier liboso na kutani nango na mesa ya Sodimas. Commission Ecofin oyo ezalaki kokumbama na ndeko honorable Pierrot Vumbi député à Mwanda. Et si basalaki déjà makambo na président oyo azalaki liboso nanga Matusila etikalaki kaka batia linzaka. Bon, malheureusement boyebi ke babitude mosusu malamu teza na Congo, il fallait ko casser yango. Yango no moni saki lokola isala une année sans que batia linzaka. Ngata on a commis wana ngana za mobondeli ya bana ya Congo. Moi je suis un grand combattant. Ngana lala ngana bana Congo na lamuka na bana ya Congo. Et puis ndengi na yoka kisango ya stade Lumumba na mituna kana lobakati leloyo est-ce que batu babanda kulala wana parce que ezala ba mama ya mikolo ya 80 ans ezala bana ya mike ya 3 ans 4 ans stade Lumumba donc c'est ce que ezali œuvre moko oyo na mboka oyo ekomema susu ba touriste ebele lokola po Maréchal Mobutu ezawana. Donc, il fallait nécessairement 2 semaines ou 3 semaines après, Nayagocha Linzaka, parce que vous voyez bien que le gouvernorat a droit sous Yagozoa, crédité, emprunté. Na longo yango na signé yango, yango no moni ke Sodimas pa makambo, et pour ça, nengi toko lo baboye, et likambo ezalaki ya kokutisa mango. Parce que mango azaki na musala, oyo ya ye fala sala. Donc, Sodimas ayende ko bakisa yango. Makambo ezali ebele na ndengi ke bayokani baza kokendisika nzela moko et puis province akotia maboko na kati ya farine ya fufu pona kopesa na mango de façon que mango akendaka liboso Sodimas alandaka ye na sima. D'ailleurs Sodimas, pour dire la vérité, aza kosenga 5 ou 7 personnes ya province bakende kotala bisika ba compagnie oyo yie oyo bazana na partenariat bisika batonga ba stade ezala na Afrique du Sud et bon bao ba kolinga ba kokoma na Rwanda bao ba koboya ba kotikana na Goma donc partout bisika bango batonga ba sala misala na yango. Député provincial moko pazalaki wana alobaki boyi. Bon, il y a tete betuke vutisa matondo na gouverneur de province na mutindo yana kulandakanaka manaka ya bisalu ya stade yake ntsaka ve bisalu yake na kusalema na kilumba bubi ya beto kuisaka samna kuvanda sika mosi na ba kompani ya izole kikuza sala bisalu na kati ya stade Lumumba kompani Mango bayina signé contrat tama na gouvernorat de province pe société Sodimas ba compagnie zole yai baonde ke kuza sala bisalu na mutindu betmezabila ke babima nyonso yina fwa na manisa kisalu na stade Lumumba yake déjà prêt donc bubiai tata gouverneur kuza pesa ba malongi na mutindu ba fwa na stade na Kintwadi pe na nguizani samu na bisalu yai ya stade ya manisa na malomalo oui bana matadi ba fwa na tula confiance na mutindu promesse ya pesiminaka betu na assemblée betu pesaka louve sam na baso sa mbongo sana mwanisa stade yina pe gouverneur kana kulanda kana mutu mekata kutuba yao na bamanaka yina na programme yina ba pesaka sala bisalo yina babika landa kana ba mambo yake na butana ba télévision na ba radio yina yakele neti kuisa ku distraire bana ya province ya Congo central stade yake kuza Salema yake stade ya Beto ya bana Beto na ba kokololo ya Beto beno biga kulanda mambo ya ba réseaux sociaux beno kwiza beno mosi kutala na mutindu bisalu kiba na kusamina na kati ya stade Lumumba mambo ya ba réseaux sociaux Beto kidiaka na tsatu na ya uve pe Beto zola ya uve
lobi na yango ngingo bondimela ngai bana Congo Central pe mokili mobimba likama ko kamwa PDG Robert Nyondo akitaki na stade Lumumba surprise a kotala bandeko oyo ye moko a recrutaki po ete bazwa mwa eloko esungaka bango na bandaku po ete balongola matiti oyo ezalaka na stade po ete misala ndenge bandi esalama pe kitoko avec impact na idéologie a créé lisusu emploi po ete bamama na bajeune oyo bazwa misala kasi ntango akutaki na bango abandaki nanu kofukama mpe kobondela kosenga na nzambe nguya mpe force ya kosala mosala oyo avec impact na idéologie mpe kotika stade oyo na maboko ya nzambe po ete bato na soloka bazonga bato avec impact na idéologie boyoka mwa lutonado ya prière oyo PDG Robert Nyondo asengaki nguya ya nzambe esala po ete misala oyo aza nango charge ya kotonga stade oyo esalama kitoko avec impact na idéologie boyoka ndenge apriaki mpona nyonso tu mutu nyonso tu oyo alingi kotia barrière papa telema azala wana azala mopanga mpona biso yaka papa tia sagesse na kati ya baingénieur tia sagesse na kati ya bagarçon oyo eloko moko ya mabe ekomela bango te papa natiki bango na maboko na yo natiki misala oyo ya stade Lumumba papa soki yo te yo nde papa opesaka mayele yo nde papa opesaka bamoyen papa tika te stade oyo bana ya Matadi baleli stade oyo Congo Central eleli stade oyo etie makelele na mokili mobimba nayebi te mpo na nini stade oyo etie makelele na Congo mobimba esalama ezala te ke bana ya Congo ezala ke biso bana ya Congo to réaliser œuvre oyo banda ebandi tisuka pesa makoki mpona tokoka kofuta bato bazali kosala oyo bien oyo biso ezali kofuta bango ezali kopermettre bango bakende nango na bandako na bango bana mpe balia bafuta baklasse balia ntango nyonso papa nga naza simple mosali na yo soki yo otie sagesse na yo epa na ngai te soki yo otie mawa na yo epa na ngai te papa nakosala te nyonso ezali grâce na yo oyo opesa nga na mokili eza mpo nasalela bato oyo opesa nga na mokili eza mpo na embauche bato nde oyo tindelaka na mokili yango nasalaka papa eza makasi na ngai te eza parce que naza intelligent te eza parce que naza courage te oyo baleki nga na courage bazali papa mais yo oponi na kati ya bato wana oyo baleki nga mayele baza ebele mais oponi obimisi ngai mpona naya namene misala oyo ntina suka papa natie nyonso tu epai na yo natie sagesse kozwa oyo nakozwa mpona kosisa misala oyo na maboko na yo nzambe tika te nazozonga Kinshasa nakozongela bato na ngai oyo dans 10 jours nakuta bango na sante yango malamu papa kumbama kembo nyonso to gloire nyonso ezongela na yo tosambeli bongo tolobi amen amen na suka ya prière bondimela ngai bamama bajeune oyo bazwi misala ya kolongola matiti bazangaki maloba koloba te balobaki boye futula matondo mingi na nzambi na kutala mwana ya Congo Central me vutukila beto diaka awa na Matadi bamesangana kitwadi na kuluki tata gouverneur ya mebanda te na chef de l'état betume kitana tata gouverneur atuma tuba na kuluki betume kota na papa Robert yandi fuma sodi max en tout cas betume futula matondo bayina nyoso na tuba bayina kina ndima ve bake ndima bake kota pena stade bake vanda bake tala ba match silu vuna bao bazengande. Merci pour la Sodimax. Mais merci na tata gouverneur. Vraiment merci Sodimax. Musale bandi kalamique mais ozomona déjà que kuna papa Gobi azoboa ki sa déjà ba brique ba kayas oya kondima te bana Matadi. Eza musika te stade yango yo bokota botala po bomona bo vivre. Nyarutu baki élevé mon président Céline Limbangiste atu ani swami na muntuve na mambo metala kisalu en tout cas bana Matadi beno mosi benenge na kumona beno kuikila ya vrai mudia muge ne Congo muge mwana Matadi façon mona kati ya stade de play grâce à Sodimas atu matubwana en tout cas kisalu ya we beno mosi benenge na kumona mumu na ça déjà donc beno vanda sir beno diaka beno ke kuisa beno ke kota beno ke tala match do beno ke sepela do mambo betoke sala awa beno mosi beno ke kamwa bana Matadi beno banga ve do yake kutumuka bana Matadi bango bazondima te ke stade kutungama sikoyo bazomona sikoki mona meso ye moko papa Robert aza awa mukonzi na bango ye moko aza awa
atu atu bwana kuluki aza awa kala mingi te makambo ezosila bana Matadi bozala à l'aise. Na nsima na yango PDG Robert Nyondo atambolaki na stade mobimba acirculaki mpona kotika toujours stade yango na maboko ya Nzambe po bato ya mitema mabe oyo balingi stade etongama te bakufa na soni na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Ye moko mpe na suka azangaki maloba te alobaki boye oyo Nzambe bayokelaka ye soni te hein? Souffle ya vie nyonso tu mayele nyonso na intelligence nakozwa eutaka epai ya Nzambe. Soki Nzambe apesi eza mpo na yo te. Soki président de la République abandaka discours na ye ntango azwaki mokonzi ya mboka oyo na Nzambe parce que ye nde moto apesaka mopepe ye moto apesaka sagesse eza biso te. Biso tozwa bato oyo Nzambe autiliza na mokili mpona tosalisa bato. Soki ozwika mwa moyen eza ya yo te. Vision nange ezali bajeune ndenge ozoba bango so baza mosala te loyo bakoya bakuluna bajeune so topesi bango mosala te loyo bakoya babandi. Donc tosambela eloko nyonso esala oyo nyonso tokosala eza mpona kocreye bamisala. Problème na ngai na vie na ngai nasala na poto pendant plusieurs années na créé misala na poto lelo soki tokocreye bamisala bajeune oyo pendant 2 ans oyo stade oyo ekosalama basala ntango bakosisa mosala oyo akendaka mwa lifuta na ye na ndenge asalaka mwa dicablo na ye na ndenge asalaka mwa commerce na ye nakanisi tocontribue na eloko moko boye sali symbole moko toprie na bamama bango nde bakotikala bamama nde bango babotaka biso bakotikala kosambela oyo nyonso akoya na motema mabe na ye oyo nyonso akoya na kindoki na ye bamama bakotelemela ye bakotelemela ye et puis tozonga toréalise nde vision ya chef d'état toaide ye chef d'état afanda na poto lokola nga tofanda nene na poto toza na vision ya poto. Gouverneur Atou aza mutu moko aza motema malamu na kutu ye apesi chance ya un Congolais un Congo asala yango donc tokokipe bato bazoloba te biso nde Nzambe apesa biso makasi mpona tozwa ba moyen mpona tosisa mosala oyo nakanisi ekosila na ndenge moko ya pete quoi. Tala to comprendre que PDG Robert Nyondo alandi idéologie ya chef de l'État ndenge atikaki Congo na maboko ya Nzambe. Yango na Robert Nyondo pe atiki stade na maboko ya Nzambe mpona kolakisa ke aza mokristo ya solo azali déterminé ya kotonga stade oyo avec impact na idéologie dans 2 ans. Stade oyo kosila pe chef de l'État garant de la nation akoya mpona koinaugurer yango po ete bana Matadi bana Congo central basepela lisusu makasi boyebaka pe ke mandat ya chef de l'État ekozala pe juge na stade oyo Lumumba oyo po ntango ekosila mandat ya chef de l'État côté à Congo central stade Lumumba déjà kitoko ekobeta madada avec impact na idéologie match oyo eza à suivre po toza kotalela toza kozimele pe to ko accompagner ce dimanche na kotala na kofilmer na kolakisa bino population ya Congo central ndenge nini ba évolution ya ba travaux za kosalama ndenge nini ba matériel nyonso kokota pe ndenge nini misala ngo ekobeta madada avec impact na idéologie. PDG Robert Nyondo vanda na ngone na yo dio na yo na gouverneur Atou Motobwana sous la bénédiction du chef de l'État garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezo kamusa batute po boza vraiment ya Nzambe. Autre bakité PDG Robert Nyondo mwana ya Nzambe le véritable né Congo l'homme de l'actualité osa vraiment soutenir spirituellement physiquement na bana Congo central pour être stade na bango. Il a tapé sur Sika avec impact na idéologie. Ya solo. Papa,